Bonjour, bonjour, bonsoir. Waspaga love, waspaga chou. Babone nyoto ya Spaga TV. Napesi bino ba gros bisous. Et puis na lobi ke nzamba lola amona bino. Ba nyoso ba soutenir émission ya Makusa. Na loba na bino ke naza toujours wana na ozala toujours fidèle. Pona ndenge toyokanaki ya kosalaka ba émission na biso ya koyaka na ba recette moko na sima ya mususu. Donc tokozanga vraiment te tokobanda toujours koya. Na lingi bino mingi na baki na recevoir bino te Waspaga love, donc Spaga na bino yeyo, Spaga chou na bino yeyo, Spaga love na bino yeyo, autrement dire HB Henriette Bengengi. Mais à mingi toza na kati ya Spaga makamba ya HB boye bango sima eza ba masolo ezoya nzela. Na lingi bino mingi bisika boza na pesi bino ba gros bisous ba mbote belé bozala bien Yesu Masi abate la bino asunga bino pesa bino su makasi ya koyeba na ko soutenir ngai. Na yango lelo toye lisusu ndeka toyokanaki na ba recette na biso. Lelo na yeli bino sakasaka batia poulet, batia soso. Ondu ya mafuta batia soso. Boliaka pono mafuta batia Thomson, boliaka pono mafuta batia mbisa kokauka, pono mafuta batia lelo na yeli bino pondo mafuta batia poulet. Na pesa mbote e pa petit na Petrus na ngai le bana de London City. Donc Curtis Beauté lelo mutaozo mama na bango bilili mwana mo boye. Donc mwana Spaga quoi, donc bébé na nga ona boti na poto lelo ozonga bilili, donc eza sengo mingi bébé Kerta na pêche wa mbote Taifa Beauté là merci beaucoup na pesi di de senge maga bando de poste mais ba mbote kaka garçon belge bisiko za na Bruxelles na pesi wa mbote belé et mais otende na pesi wa mbote belé ata bokongo tika mama. Mais maman lingaka bana na ye attendez nini, je vous aime toujours. Donc bana nyoso les racheter Elkin na pesi mbote la mère Chou, autrement dit ba benge mikolo a mélange na pesi mbote belé maman Philistine mabuba musiko zali. Donc ba mbote belé na libota bana papa Costa Manana na lingi bino mingi petit na ngai Cécile Lianza, Lianza Nsongo, moi c'est ma tata, molambi monene, nakata ninovu, mote ma papa Félix Kembo, na pesi mbote na bana nyonso tu ba Joanna, ba Georges, donc na pesi bino ba mbote belé. Donc bisika bozali, tellement belé so na bandiawa, en tout cas te représenter recette. Maintenant banana on a recette na biso, comme ça te recote na makambo souci. Bon, tata bandeko awa tozo sala pondu. Pona ko sala pondu, bébé na biso Curtis a okita pona kozela biso ba image to la sabino biloko to sala pondu na biso. Donc c'est ça. Biso bébé Curtis awa to kozela tout d'abord na pondu. Pondu na biso yango yo. A part pondu toza na soso na biso na sina sokole yango déjà na tie na nzungu. À part soso toza aussi na tomate na biso ya mbuma, toza na aubergine, toza na matungulu, toza na ndembi, toza na ail, toza aussi na bouillon ya poulet, toza na mafuta na biso ya mbila, toza na poivron, toza aussi na courgette. Et puis toza na ail en poudre, toza aussi na poivre noir en poudre, toza aussi na sel na biso. Yangwana eloko liboso tozo banda tout d'abord, tozo saisonner tout d'abord poulet na biso pona totia ngo na moto. Donc na olaksa bino ndenge tosala ngo na troisième étape. Bon, to banda liboso na poulet na biso ba mama. Donc, tozui tout d'abord oignon,
totie pour saisonner poulet na biso. Tozui poivre noir, totie. Tozui ail en poudre, totie. Tozui penandamba ndembi, totie. Tozui feuille, totie. Tozui bouillon ya poulet, totie. Tozui un peu de sel, ko bosana te, nyekina bosana. Kocha mungu ebele te parce que bouillon na biso wana ezalaka un peu na mwa mungwa. Ba mama bolimbisa donc ezaka ba caprice ya technique quoi. Donc problème ezali eza ke na saisonner déjà poulet na biso bomoni yango yo nazo balusa. Na balusa ngala ninga vraiment ko épicer biloko na balutu te na ngana maboko na parce que naza sûr que donc épice na ngana okotsa ngo bien na kati ya musuni na biso pour la musuni ekota vraiment mungwa bien. Donc bomoni awa nazo balusa biloko na biso pona esangana na épice oyo totie. Awa déjà nasi na bongisi poulet na biso. Sikoyo poulet oyo ba mama soki otokisi yango kocha mai mususu te. Ka mai oyo okatelaki poulet mai osokolelaki wana ba mai ka jus wana na ndenge na tie épice bo yango ekotoka na poulet na biso. Parce que oza na besoin poulet elemba makasi te tango otongisa yango parce que tango yo otyango na pondu ekoya kokoma bodo bodo. Donc il faut olia pondu sentir que musuni ezali. C'est-à-dire otokisa yango na mai, c'est mai oyo ekauki nde tokoya kosangisa ngo na pondu na biso. Donc nazui poulet na biso na tiango na moto na ofongola ngo sima to sala pondu. Bon, sikoyo tokomi na to pondu. Sikoyo to sala pondu na biso to tiango ba épices nyonso. To tiango na mafuta. Donc légumes nyonso to ko tiango na kati to tia mafuta poulet na biso ekotoka na mafuta po mafuta etoka ebela ebimisa solo wana ya mobesu. Siko tango mai oyo tokotia awa ekokita nde tokozwa soso na biso oyo etokaki tosangisi yango na pondu tobakisi susu mwa ndambo ya mai po etoka ensemble. En tout cas pa mama pondu oyo soki osali yango na ndako soko obengi ngai te loba peut-être osala na numéro na nga te. Mais attends en commentaire loba quelque chose. Mais kaka po tolia kango olambi pondu koto osali mwa soso koto ozolia yango boye. Mais siko awa totia yango na kati ya pondu olia yango siko boye. Ekomaka elengi moko osakana te ba mama. Nalingi bino mingi tokotia ba épices. Koloba loba sala rien donc mingi musale le kamaloba nebele. Ba mama kande na yebisa bino totia matungulu na biso. Ba mama légumes ezala mabete. Légumes ate koche ebele na pondu komitungisa na ote ezalaka bien pour la santé. Donc awa babuya na biso nyonso na ba ai na biso sopi yango na pondu. Pondu na biso totia yango mwa mungwa muke awa kotia pe mungwa ebele te parce que kuna déjà totiaki mwa mungwa na mwa kibu. Sikawa na bosana keloko moko il faut totia lisusu tomate na biso na poulet. Tomate na biso na poulet ba mama bolimbisa yango yo na tie. Donc tomate na biso totia yango na poulet yango yo. Poulet na biso ekotoka nzela moko na tomate ya mbuma. Boki ba mama, boki da Joki oliki. Ozo kama ezalaka ba mama. Yo monsieur saka kolesa papa ka guwana changer un peu goûter. Mukosu pale loko na alita kama ça rappelle bien. On découvre ka libanda mama. A découvre ka libanda. Ebo yo musalo ni espagalove, spaghetti. Maboko nzamba pambola. Donc totie nyonso
Siko awa tocha mai na biso na pondu. Mama ya bino yango baspage chou, baspage love, na le la bino madu. Na fona bonso ma bala baspage chou. Ma bala baspage chou bongati. Ndeni na wotu ka bandeko na ngala boy. Na ningite o spage chou mo na yo ka ba boye ko ebola mbate ba wana yangate ba balandanga mabale ukufa likolo lambate lo balika mususu lo balika mususu mafuta ebele mingi te poto komi na biso boya ba minene lukula biso ba problème na nzoto ya ba mama mo mafuta ndambo kaka po soso pesa kana mafuta yebi to boka pe juana te to chango kana na pondu awa sko yo mumo ka solwa mafuta mbile ezanga te ba mama te donc bon wande bon to chesi koyo pondu na biso na moto nazo finika ngo etoka na obax aubergine parce que aubergine ce qui au kati yango avant et ça la ba noir et ça la bien te na mona na chebebaka yonga alingaka na frais nazo kata ngona na fraîcheur wana tshamba mona ko ba mama bo mona kande tout ça donc beaux appétits ba mama spage chou na lela bino fort donc tout le monde merci. Alors ba mama ndeka na ebisa bino ba mama donc bomoni poulet na biso totokisi yango na jus nango moko yango yo tokisi yango na jus nango moko bomoni donc mai nango moko ekauki te eza na mwa jus wana yango wana sikoyo mwana biso akolakisa biso bomoni pondu na biso pe yango pondu na biso yango yo bomoni totokisi yango na ba biloko nango nyonso tokoki wana biloko nango nyonso yango sikoyo tozozwa poulet na biso tozozwa poulet mpona tomélange yango na pondu na biso tozwi poulet na biso tosangisi yango na pondu na biso sikoyo tokotika poulet na biso etoka na pondu bamama bino mo bomoni ebimi lokola vraimen pondu ya matamba donc je suis obligé ya kobakisa un peu de huile ya mafuta mbila mpona epesa vraiment ndenge pondu tolingaka ezalela c'est ça donc tobakisa mwa mafuta mbila na biso ndambu na pondu na biso mpona etoka lisusu na poulet donc c'est ça donc tofiniki apres etoka nde tokolakisa bino ndenge finalité nango ekozala. Merci beaucoup. Alors ba maman ndeka na yebisa bino bomoni pondu na biso tolambe yango na poulet awa totumbi ngolo na pose o bomoni eza pose totumbi yango na pose tokolia yango siko na pondu na biso aso oza na mukapara okobeta yango bien so oza na kwanga okobeta yango bien donc bomoni ngolo na biso totumbi yango vraiment bien liboki ya polele na pondu na biso tolambi yango na poulet lokwa totiaki poulet na kati yango tosali mbisi po bagoût ezala différent yango oyo donc nalingi bino mingi ba mama yango oyo pondu na biso na poulet et puis ngolo na biso ya kotumba na pose olia na kwanga olia na fufu olia na makemba soki olingi lituma kaka yo soki olingi mosembola kaka yo
Donc, merci Nalingi Bino Mingi. À la prochaine occasion. Merci. Ciao.